pende ba sitoche. Mais les jours que moi j'étais croisé en Belgique, na la kisa ki ok, malgré ma oza mobali, na témoigné ki au respect. Mais yo mo yebi ko si la respect na réseaux sociaux. Ndenge batu ba moni la ko tant que comédien et c'est longwa. Eza si la te, si la mta si sa au respect wana te. Bino moko bo mi si sa respect wana. Oui. Ba si la ba boti te ba balite, mais buzo ba la bango bimande ti ya bino te. Bino ba se belé ba réclamant. Batindela bino ba mutuka, ba futela bino ba billet, ya ba avion, ya ba nini, boya voyage moko me basi 4 ba bimana ba voyage wana. Ba buzo ba na bino bimé belé, mais si la te, si la na belvé loko bo reprocher a bango kaka, batu na réseaux sociaux ba fingela ka bango batu. C'est tout ce qu'on peut le reprocher. Mais le reste, tout le monde a bangoté. Alors, si vous avez l'émission, na ye, mais tala ba ramasseur de ballons de bobimi. Pourtant, le bec ba ramasseur de balles, hein. Mais bino moko bola kisi ke za bino ba ramasseur. Bato bozaki na kati ya terrain, bobima bokomi na bande de touche, bokomi ko ramasser. Donc bobimi, lelo bobimi 3. Lelo nga moni 3 ramasseurs de balles, de ballons. Bobimi 3. Mais moutatanga ki kombote. Donc bola kisi penda. Na moni solo ni boko sa na potote. Yo tikaka na polémique ya ofinga fere. Na mona ki na émission moko salaki osengi fere pardon na bagolois. J'espère que c'était sincère. Pour mbali boso na mona comédien. Oyo pe faire afana na ndaku na ye azotala yo azoseka na famille na ye na batu na ye. Mais na mona comédien koma na ye chroniqueur yo kende ko pupola musala muninga. Bino bosa musala maboke oyebi difficulté wana mais ça t'empêche pas ya ko leka na ba émission ya okende ko critiquer pourtant yo mtoza na rôle wana te yo za na rôle wana te po yo mo po subisa ba critique tant que comédien mais ofandi o critiquer musala muninga ofandi ozo critiquer ba fanatique ya mutu mais oza comédien oza censé oza la apprécier la tout le monde. Au boma maboke, oza très vantard, oza trop potent. Mais na logique penza, ndebino bo pupola batu, batie fere physique ya fere, batie c'est to linga kyoka poto linga. Parce que na ndenga mabete. Pour mobile otika ka mobile. Oui. Balo tika ka mobile. Parce que to tepe na ba critère mususu pe ya batu wana, to bimisa ba duche, to bimisa ba bobo, to bimisa ba zugura, na critère penza. Mais tant que mobile ba mona ke kara na elongité ba mona ke pena na ndenga zo vivre bozana ba respect. Moi je vous respecte beaucoup, je respecte votre travail. Je dis seulement que en ce moment vous êtes les ramasseurs de balles, c'est vous. Et votre temps est écoulé, laissez le temps aux autres. Oui. Et pour la mutaboma maboke, ça c'est toi au numéro 1. Oui. C'est yo. Zonga penda sima fanda tala comportement na yo o boma maboke o suana na batebele ya Jérémy Koutumukie bo suana bo sola ba émission bo manka batu bo manka ba vie na bino bo manka ba mikolo bo manka bato bazalaka. Alors Jérémy peut faire manka bino. Oui, suivez les guides. Ce qui est sûr, c'est vous, exactement, que ça seka, exactement qui ça hein, tozo ça, tolia moi ba Miss Girl boye, tozo tala bino, tozo seka. Yoko tout ça, on peut dire que le toko chape et loko total yope du début à la fin. Mais en ça n'est l'autre côté. En ça zana, na cahier de charge ya maboke te kako kende, na bureau moko bweke, bo sponsoriser nga, ezate. La duchesse kutu kolobate. La duchesse kutu rien. 2 minutes encore 0. Donc, bino tunde bo sangana kiwana. Mutu ya biaka na kati wana. Oh, pa komi na kombo ya kolekana. Bino tunde bo zaki wana Herman. Oui, Herman. Nandenga mabete. 2 minutes même bagago salakana. Nande onabiso na poto ya izwakate. Ah. Bonsoir. Oui, bonsoir, Maman Congo. En tout cas, merci beaucoup pour l'analyse. Elle est là. En tout cas, vraiment, on se solide. Surtout dans ma cambo, il y a histoire, il y a si la wana, on se solide parce que ngape tango salaki analyse ngape na remarqué c'est vrai que tango ba période wana tango ça ya zoa ki a commis ko dénigrer ba ninga si na ba tunai lokwa nani na makla dishe siko na ba ersi pechanga moi je suis désolé siko ba commis mikala ba musicien bango ba négliger ki net ko ba plateforme ya ba YouTube mais siko aussi là tellement azaki na amour ya maboke amour ya ki théâtre tellement ba biloka ba DVD déjà c'est kufa ki na ba année 2010 yango YouTube yaki yango azoki occasion pour asa la chaîne na ye asali pe chaîne na ye yango tala siko ememeli asali akomi kosa ba concert na ye ba spectacle on a Paris
siko basosala émission po anini bango pe fale balanda pe lokolo na ye wana bakolanda te papa yango esi balekisi air bango bakoti na babuzo bebele papa est-ce que neti yo na minito ata saisa ye na poto atie libaya papa yo ke te asaisa ye te notala te notala voilà na ndenge mabe te soki saisa ya ye atie libaya nani Jérémie pa ye atie libaya papa yango yo okota saisa ye jamais. Voilà, merci beaucoup. Ah oui. Donc, bazala bango batika. Bon, moi, Jérémie a commis ça à Fali. Fali tout est moi na Fali. Mais la manière dont Jérémie le fait, ça reste... Et quoi empêcher bagolo bata la Jérémie te. Parce qu'il n'y a pas de critique. Ayaka nae, alata nae, kombo ya moi na ya Fali, a commencé la onde telo moko boy. Mais ya yo sai. Sai, le loso oeko tia, libaya. Oko empêcher batebele baya parce que ba plateau non yo se comme contre faire à ça là nini to yebité oza censé oza la comédien oza comique pourquoi venir faire des oza analyste té oza chroniqueur té oza artiste comédien pourquoi yaka na plateau kolobe la musique pourquoi yaka na plateau kolobela ko critiquer ko critiquer un musicien avec ba fanatique na ye pour yo critiquer ka faire été o critiquer ka nyoso ya faire na banane qui va venir te regarder qui va venir te regarder Ezabino Nandera mabete pardon Deko bonsoir maman bon nalinga kana loba ans asa mutaketo makasi poli misanga mungu kaukia ans asa vraiment mutaketo makasi na Mike la duchesse baromi bale babomana à chaque fois mais bizarrement là siko balingo sangana boba kreche sila mais nakiti nanu parce que na mono ndire na ko déporter merci ngai loko na lobi kaka bon comme ça ngamuta sila te ponga moko ngala zaka na sika te mukono mona pe ya mabeso ki na ye na ela bata maboke te nga maboke zaki po mama di mama fanda ki na sima na bango yango na banda ko ya mais nga loko na remarquer bande ko soki boya poto na kala boningi se poto lelo poto ezo ninga na te po poto zaka bongo bato bayaka sika bazwaka succès po ba mona bango mingi te biso bato esito umela awawa lokola ngaso na koti na restaurant chuchu lwambo na zana nga normal so na pas rajout ba mona nga normal ata na ke na ke pa ya bashida ibula ba mona nga normal poto mona na ka tout le temps mais ce qui kapacha ye malika aye bandeko ba ye c'est normal ba bima extra parce que ba uchi kini ba ye donc natana bino si to mesana donc ce qui c'est normal succès na bino mais ba si la comme bazana no ba élément ya sika bazone lokwa sika botika bango Muko Bellevue pa ko ya s'installer à monter loko na ye ndenge to mona sila yende to mona Sonia evolokote yandenge to mona batu misusu te même péché ndenga zongi wana to mona susu te po ya sake ko kata banzoto donc to comprendre que ndenga wumela ki wana ezaki pa ke ça la régime o bate et là on a sepe na ote péchanga ozaki na Sonia evolokozo lobela bate ko konda wana mo yebi ko uchi ko katisa pourquoi boko sara ba congolais bongo est-ce que ko konda marque wana ko yo kasi yo moka mtomela bate o suisse ka libumu wana vo konta toilette o ko kangota une semaine te péchanga pourquoi bino boko sara bate o bo melisa batu ngamo ba pesa nga bate wana ti pona sela ngo publicité elinga ko bomanga awat na kokata publicité wana te na benga mukolo batenga bi dodokolo po makambo ezo sala nga moko awa ozobona libumu passe on dirait liaki ma deso ça li 2 semaines na congélateur nzoka ne loko te ya pamba pourquoi ozo kosa siko yo zwi ta ebele e car wana otikali na sima baninga ka pona ke kondisa nzoto kapono ke kondisa nzoto ozwi retard ebele ozwi retard ba peshanga pe loke bomaka bango lo fundu makasi lokola sai lo fundu makasi esika baninga baza humble blo bonika ko sa minene na vi ko bodinga ka ki minene mutu asala ki munene makasi azonga sima ki munene ezaka bien moko nzambe kutu na mukilo akitisa ki munene mais bino bolingi bokumba ki munene bokumba ngo ngana leki sai yonto boma maboke ngala lobi na kei ata bo saleli ngai bo saleli nga ba soki ba comédie na bino ndenge ansa mesana so na lobi ayeko bimisela nga mwana abandona na kin ansi nga pe na comprendre te muta bwaka mwana o salela ye gagi te
mais ngai okenda obimisela nga mwana moko na Congo alors que nga na bota na Congo te na viva na Congo te mais okenda kolokota mais bana msusu babwaki awa tomoni siko ke Angola osala gag te ah allô bonsoir bonsoir mama Kongo on zaka mukuseka ça y est mutabomi théâtre wana ye merci ye sera legi na TV azawa na rapona dénigrer faire matin midi soir papa so kiti ça fait reka ye mutabomi théâtre en plus c'est ba théâtre né c'est que ça na ongate na bi na ngate mais ba théâtre né peine c'est que ça na ongate na ba makala wana ba ko chanelongi surtout la né on peut bien ça ba black face wana mais c'est que ça na ongate ancier asomo anetka komi na kota ka na live wana na moni mukeka no bi oh nga na yebisa bango ke bachaka ngate na zasuna mamwana te mais azasuna mamwana te ni azape mutama boki neti bango Jérémie ezaka kena la duchesse l'élève a dépassé le maître donc Jérémie aleki la duchesse yangwana problème na bango yangwana ça yé mutabomi théâtre yé pena mutabomi théâtre wana batika sila na Bellevue basa na bango basala ngo bien makana bango peso simba bango ka keno posila na Bellevue ba vivre bien bango ne ba en actualité mais bango pe ba bomi théâtre et ça ça mutabomi théâtre merci beaucoup papa langa siko ndeti size ndeti ans makambo sala ndeti moi ba comique wana Herman esa yeti les gens ils ont plus besoin de toi pour ans kutu ba français na wana na préféré à madame Pindi oui na préféré à madame Pindi bande ko na luka na matsabino e soko ye ko contredire ngate ans bonjour kanabino mais ans na la duchesse à part ça écoute azana ba bloc et marka biso auto kota la peine l'auto seki mais la duchesse na incité bwana ngote bozana loko mote ke oyo et marka penza ke to fandi bwepe et beta ba français il y a ça il y a ans au senti que c'est pas naturel ans kutu vous mettre vu de loin kutu comparaison kutu te nandera mabete na problème na binote mais et aka moi vérité nandenga mabete bolimbisa dodo kolo dodo kolo bandeko na matsabino eza to tapoter live s'il vous plaît Yana dia bonsoir bonsoir ma belle na ngena appuyer makambo